bino bandeko nyonso bolanda couleur des artistes bato tout bolingaka émission na bino oyo epesaka news ya baartiste mamu tout ezeleka na Kisasa di oyo eza couleur des artistes émission oyo eza produit par Espérance Ebongo les États-Unis émission oyo ezoleka na HD la Congolaise chaîne oyo epesa actualité na banenge tout quoi Kisasa nde makambo Kisasa nde succès bana poto maître 17 les États-Unis na pesi mbote Espérance Ebongo la patrona na pesi mbote Arlette ya Pembe une américaine au Congo donc le loto lobela makambo etali Ferregola makambo etali petit nae Robino Mondibo na ndenge bazolinga balobela émission na awa na kati ya HD la Congolaise TV quoi boyebi ba news ya lobela faire ndenge batu ba lobela makambo eza kuyinda makambo eza kubeba muta bouger te quoi Espérance Ebongo lelo to lobela faire egola oyo ayemba yemba oyo to lobela ndenge nini mwana mukilo kola Robino Mondibo akoyiko boya ye bino so bozolanda na ba TV ndenge Robino Mondibo azoloba pona faire egola aleki faire egola biso na bino to beta lisolo ngo awa po boyeba soki makambo yo kende ndenge nini na yango na kobosa na teko pesa mbote na ngana Baxil Baxil Kitoko Baxil Kitoko na pesi mbote siko zali Innocent Mashaka na pesi mbote siko zali na bosanité ko pesa Mike Konzo na Afrique du Sud ba Holanda biso émission Kitoko couleur des artistes na yango pona fungola na beta nga moko te quoi na côté invité na ngai oyo alobela ka faire egola oyo elobaka akokufa pona faire to beta pona makambo etali faire egola na Robino Mondibo na côté émission na ngai invité na ngai Dimitri Ballon d'Or oyo alobela ka faire egola oyo azalaka wana pona kolobela ka faire egola cheta papa yo yebi couronné zali ndeko ba Holanda biso eza na ndenga logique bana poto na yebi ke boze beleka nde na otoloba Innocent Mashaka na Londres Mike Konzo na Londres bolanda ngai na ve na ngai Baxil Kitoko tolobela faire egola Espérance Ebongo tolobela Robino Mondibo obino boyebi maître 17 les États-Unis nyonso normal zaina mwana voama la patrona na bosani ote Alita Chamala patron papa boni toko ndenge sengeli lobaka tokos toko ndenge sengeli loba tokos toko ndenge sengeli ngana zoe biso na biki toko ndenge sengeli kutu na bi makamba faire tolobetela yango susu na fali te po fali na moli ora fala tikeli na maboko ya Robino Mondibo yo moni ngonde dans moni tango zolo ba biloko wana il faut quand même yo moko za na respect ozo comprendre parce que Jésus de Nias aza leader oyo Congo partout en Afrique dans le monde ba respecta et donc grand chanteur tout ça azo valoriser rumba congolaise pour la minute oyo rien ne part oyo beta masolo ke on a chanteur moko songolo mpakala ati loko la faire go ozo comprendre tant ozo beta ka masolo ya batu wana ba pechu wana faut avoir respect côté faire go pour ça ki sabango na bana wana ti tala na lobi boye to za batu faire go la ko boya ye aboya ka batu bino bovandi kimia tant faire go la lekini émission batu nié chanson ya petit na ye oyo biso nyonso to yebi na mokili biso tuna yo na bande comme ça yebi Robino Mondibo grand pays grand pays faire akolo ba TVT ka yebi Robino Mondibo zana bisayo zana na place na ye zela na yebisayo mutu yo tanga kombo wana ona kozala clair abeta pe na wenge na bipona kozala clair ko beta na wenge mutema malamu ya bavie na biso le roi de la forêt nde sala batu lokola biloko wana baba nyama baba Robino Mondibo na yebi ete de loko yo zolo ba yo bitana ngwete na yebi ete blo nous ebisanga yo kondimisanga mutu na yebi te okondimisanga mutu na yebi te na yebi déplique na yebi maestro Fabro o comprendre donc soki azolo ba bon yango moni mwana mobala bato aleki na TV lobi soki fera yebi ete za mabeti mais fera yeba keno ye aleki feri na koyeba na po ye nzembo ne moko ibetaka ba 19000 vies ba 1000 vies mais ferré papa photos à non clair au moment où tu as beta masolo il y a 19000 vies azano nani au internet azano nani
patron ya orchestre na ye azana nini référence na ye eza wapi référence na eza wapi mais na ba nzembo na ye papa tika ko zoloba omoni ndule oui bien oko matanga yo bina bote anayebi yango te tiko bisanga biloko wana banzembo salite wana yango zo bisanga wa banzembo est-ce que papa waza responsable afana ba ne botenzembo wana pe papa wana vanya oyoka ni responsable lolanga na vana parler pena boy na na lifanto na ngai donc na yoka nzembo ya salite oyo zo eza bêtise mais faire un marape bêtise faire pas un marape bêtise ni mais quand yebisa ngai expliquer ngai na banzembo affaire yo na banda ko yebisa yo yebisa nga kase on les a question tinga yo poser une question tinga na poser na yeko journaliste na yeko poser une question te question yo zo zongi sera ça ba sina ba fisha tabui na ba mona faire école ndenga za wana na attendez lo yo lo atabu moto ya yambo fata musapio moto ya yambo fata musapio moto ya yambo akocha bwe moto ya yambo Ferregola les padres mystère lova moto ya yambo oza couleur des artistes émission oyo bat balandaka trop na pesi mbote na vena nga Koffi Olomide 4 cours man c'était sonya mbeli babetaka li kofite Koffi Olomide 4 cours man o abeta o asala 500 chansons écrites à part vena biso tabulei o auta tika mabele papa Dimitri na tout sur la yo lelo pour cause la partie prité cause la partie prité côté la paix moutouté est-ce qu'ils sont censés vraiment nena komo yo kamikolo komi ferré na Fabricaz et na Yerobino ba kompena ko benda na même na ba TV na follow bien papa omoni zoki yo zo lo ba lelo zo ba po ferré na Yerobino ba bebani te koloba te fere nani mungala babebani Robino mungala mwana kana ebi akola na kana aliaki ndoki banda na kana bien bongo ko na ngala ebi na kombo na ye na biso toza bana kama ken pena baza bana ka problème eza est-ce que yo za mwana ka okola identification na yo ozo comprendre mais est-ce que ye mwana ka akola na kindoki bapesa kindoki na bomwana na ka ozo comprendre donc aza mutu moko aza omoni mwana mkeso obanga bakola c'est na comprendre parce que yo leki une émission pour répondre au bino par rapport à na yebi ete ngala yebi nde mungala nazoloba na mungala nazoloba nde na mungala oyo akola na ka na yebi ami yebi wana sofinga bangala tout pour fallait pour na lobi bangala te na lobi na mungala na yebi bao bakola na na ka ba yebi kombo ne mungala bando benge mungala. Merci beaucoup to continuer émission na biso to continuer émission na biso mais Dimitri Ballon d'Or yo omeka ko confirmer pe na ba fanatique mususu ma faire ba ta la biso na TV que lelo et le cause confirmer ba to pour na moni pe faire fallait pour papa se confirmer yango mikolo yo po mutu ba ye ba yo koza na succès eza sous boité ou te kasele te komi makamba ba YouTube mais on dit makeno na YouTube na top fallait pour bazali pe mwana bato Robino Mondi Boazali na innocent oyo akanga mana faire moi mikolo trop il pas zali mais omoni soko beti masolo wana bilepe boza na lobi mututu oyo omoni mo ndenge ezotambola lelo totambola na internet ba réseaux sociaux bozo comprendre na babilo totambola nango wana yo oyebisanga ke no mutu rola faire gola Jésus de Niance oyebisanga na mambo ya internet azala te e banonde te kozala est-ce que asala ba vie lokola ningi kozala papa to banda ko expliquer likambo ba vie na télévision natala ki vers le roi de la forêt quoi alobaki le mot très important ça très capital alobe moni ba vie wana ba informaticien ba sala rapena mambo wana ba yebi ba vie eza na site mususu moko boza wana ba vie ba somba mo ya kosomba ozo ko pa c'est loka budget na alobaki lo mo abi aussi mona avion et matabo ou salibo et ce mona bon na noté ça dit le roi de la forêt ba vie mususu to landa ba biloko wana te to landa do ba vie mususu ezaka na mutu ye moko abimisi mbongo ne apeye ba vie ya kopayer apeye ba vie ko pour que non etoni saka nani compte on les a information c'est le mot est très important le mot est très important pour la remettre ba vie le bato mususu ba kopesa pe ba vie na bango bazo so na site wana na internet oko ezana ba site ezaka no te
mutu moko boye bo coopérer ka selo budget na yo oko payer ba vie o vimbisi yango na compte na yo oyo pe obimisi yango na miso bato non ozana autant de vie ozana autant mais ceux qui somoni ceux qui oza mutu affaire ozana affaire ceux qui koloba biloko c'est que vous vérifier mais vous comprendre que non papa ndibo akolisaka biloko tabimisa mbongo yena bato na ye ngana yaki pona otanga kombo na yete parce que na yaki pona otanga kombo na yete osilika ki pourquoi ya koki kotanga ka kombo affaire omoni ngai mo la landaki na antenne ndenge azoloba par rapport ya vie na ye fait rigola alobi bien que fait rigola ayebi aza grand chanteur ayembaka bien mais ye aleki fere côté moko fere aleki na ba succès fere aleki na mokoyemba omoni aleki fere ta na côté moko ta na ba vie bino boko ntima ngote omoni eloko na ibiselo moko omoni eloko ezani eloko mo eza na kati wana bato mosusu babombanaka aluka bimana kwa mutu malamu hypocrite ozo comprendre bato mosusu baosala hypocrisie baoluka bazongisa bapolémique mo nayebi te soki olandaki émission oyo le génie à Salaki, le roi de la le génie de la rumba congolaise. Le génie de la rumba congolaise, fait rigoler les padres. Le génie de la rumba congolaise, les padres. Na minute au rumba ça été na marché. Papa, yo luka rumba ni. Tozana ba rumba tous les sortes yo luka za déjà. Oh ça la succès le roi de tout le monde ba maboko pamba. Pona lelo omoni lelo pour que non nyonso za ko kanga ba boîte ba terrasse ba bar za ko kanga. Mais lozo yo parce que so ke yo ka toujours to beta kado eloko to na yebi so ezate tozana ba kita li ba ezali ba Claude Wanga chaque fois. Pour façon na mona ken piano international a kumisaka faire na vie na ye na ndima te ke no lelo ken piana akoki kolongwa po akende pas faire balobaka parfois les malheurs est bon sera vandaka pas faire adinga so ka eloko te po bato ebele bazaka pas faire bazaka na eloko te pare po ya longwa ke pa fali lelo yo fala mimi na pare Robino mundi bondinga zawana abetana nu bersité lelo fere fala mimiena na bibo ça un pas omoni muto uti otanga na liboso wana ken piano aventurier wana omoni omona pale koza na bana 10 c'est la ken piano aventurier wana po alomwe pas faire okikoza na bana 10 okikoza na bana 10 okikoza na bana 10 bakoza pena pe balia bien na ndako mais so mwana za lokoso aka lokoso ozo comprendre soka za lokoso azaka lokoso makambo poto ozoloba ya poto wana est ce que muto ozoloba yenda memaki na poto bolingi to fungula ba secret nya so tondengini contenu ke na yebi na ngaba makambo na yebi kotala pena makambo na bango te mais so to lobi pena to landa boyo na bo muto ozotanga est ce que yemta memaki na poto na mutamena apesa mbongo papa batu ba moni so to bito kota makambo na ekoma kino te balobela ki biso banini ba mona ndeti no bazaka likolo mais soki tobito na fungolela yo na mutu amemaki asalaki ba makambo tuna Karim Mokonzi na bite so okutana na Mokonzi tuna Karim la patron na PC mbote tuna Karim Mokonzi oyebisayo tuna Karim Mokonzi oyebisayo makambo oya Jésus de Nias oyo tio omona ezo yinda na mungala mwana wana kaona wali boma wana te wa uti poto te mwana wali boma mwana wa kenda beta oya kenda ko beta lever les rideaux ye wana ndena olobela oh yo zolo bakawana namba est-ce que beta lever les rideaux ça va wenge beta lever les rideaux na ba concert à mine na ba saiko ya ba nini wenge wana olobi wenge yakala wenge nini lelo yo yebisanga wenge ke beta la a lever les rideaux wenge tikala eza BCBG olobi wenge tikala eza bon wana ngana epe na makambo ate za pona Jésus de Nias le pas on comprendre on otala mamba ba wenge na za wana dimidi to continuer na yo po bata poto bala na biso belé bana poto vraiment bana posa bata l'émission oyo pona nini Robino Mundibu azofinga yaya na efe regola na moni ofingi olobi makamba Robino Mundibu oboyi pena ken piano international o aza grand journaliste international ya bino ya banani mais il faut bien bon chez bino na benga international papa la aventurier moi na ebisio soza na ndako na palais ba okoza na bana 10 bana bako banoda mebia yebake mwana lokoso aozanga ya na longwe pas et pas fait et wana na porter parole à faire comme et pas fali comme pas faire et wana est-ce que ndingi fira boya ka été bo conseiller été ba boya yepo ni mutayo comme ça donc na obebisa yo omoni nani masama lo mai pa na biso alonga pa na biso na jet set nani shikito
na habité ba vidéo mo panzana tango kendaga et pas verambo anda pas verambo age pas verambo basala vidéo mo bo shiki to ndinga koti oh oye on a eu luka boulot bon tant trésor ayaki ayo luka boulot et pas Jésus de Nias ça dit mutu azaki na société na ye a lomwe na ye moko peut-être bando foot est bien mais abando se pela na ye penza te na bato baza place wana ko lomwe pas mutu c'est pas dit kake kuna bani le côté te peut-être bando foot na ba moins bien mais a sepela na ka te ko za place wana makila na ina bato wana isimba te merci beaucoup sepela na ite makila isimba te boss Alita Chamala prêtre liboso ne mai na sima na e mai na pesi yo mbote tentenda i maboko bank na pesi yo mbote tentenda i maboko bank tozoyo kayo Abubakar ya nzambi ba Mungu abi balobi moto matili susu Abubakar ya nzambi ba Mungu abi kitambo tombe basangani tu bana kitambo basangani ba yiniyo na ba ebisaki ngai me zala bongo ba comédien bandimaka batu te eza makambo ndenge makambo ezalaka Abubakar ya nzambi ba Mungu abi na bosani ote na bosani te kopesa mbote na ngai na Sanders boutique ya V-Bolts na pesi yo mbote siko zali colonel Edgar Manzela na Pointe Noire alanda biso Dimitri Balodo yo za moko ozalaka na fe regola suto bengaki yo poto solula na yo ndenge to solula na yo makambo etali fe regola po yo zali oyo azalaka na fe regola le roi na esaki na ebandeli keno yo to yambio awa po olobela fe regola pe na makambo etali na Robino mais tolobela pe émission oyo yo ozolingo sala awa pour obanda kolobela des artistes. Pourquoi oso préféré olobela kaka des artistes wana Ferregola na Maestro Fabro ils pour nani bon enfin au moni Maestro aloba déjà si que non soki ozo alobaka soki obongisi te siko uti et bon aussi gozo kende ozala ndenge bon na bosa mo terme mo aloba c'est Fabrice Zaimba Fabrice Zaimba papa tika ba question wana oyebi yo moko olege to loba to beta ba discussion wana tika to beta no masolo le omoni extrême droite tozawana na do eza loko moko extrême droite ki bana poto ba Holanda o bana poto eza nini oyo extrême droite eza émission on azolobela juste Ferregola Fabregas Maestro donc na bando yamba ba musicien pas mususu azana message na ye aokyo ya mais à côté moko boye ba okyo yati mais so bana message na bango ba musicien mususu so bana message ba okyo pesa vous comprenez bon c'est de comprendre bien extrême droite donc surtout qui non ba nazo zela extrême droite eza eloko o to lobela donc ça dit bateau ba garder tradition. Vous comprenez? Bato ba garder tradition. Neti soki na ye neti na ndule. Bi omoni na ndule. Biso awa la musique congolaise c'est la rumba. Oyi bani na ba grand calé. Ozo comprendre. Ba faire rigolo ba misusu siko ba koma bato moko ba ke ba beti ba décaler, tu vois. Donc aki a beti na décaler, abosani tradition idéologie ya ba congolais c'est la rumba congolaise. C'est de comprendre yo na kati ya mboko Congo. Ozolobela kaka ba musicien oyo ba betaka rumba ba garder tradition ya rumba congolais c'est notre base siko soki tolobi bongo omote ko sali kotere et on a tout yo pourquoi osali kaka choix ya Fabregas na Ferregola les padres tandis que Koffi Olomide abetaka rumba JB abetaka rumba Wera abetaka rumba omoni magambo yo longola ba bene biso ba bene biso Koffi Olomide na pesi mbote parce que ye soko tali pena bien Koffi Olomide akata bagarre ya John Cena contre nani te John Cena na nani na Brock Lesnar po eza rambo ndem takata bagarre wana tu vois donc tena oyebi biloko batunyo so ba oluka o bato ba oluka na ebisoka eloko moke mutu akata bagarre wana eza veram na ndenge nini bala poto bazola na yo nayebi ke Bovik Fwamba na bi papa azana mwasi na pale alam aso abisi mwasi ne lamba madesu mwasi alambi madesu pa badami boy papa boy
abire na o signé contrat na moi si mususu signé contrat na moi si mususu moi si wana yebo abi se lamba madesu wana zoka madesu wana lamba ngunenge ya lamba ki yo zwango su lamba ngul susu toyo kana gu o ebimaki awa na gu o wana mais zo o ya lamba eta côté kaka o wana ndambo etikala wana balola ngona lamba ona ndenge yo to mekaguna ozoka mana ete sokomi esika oyo donc bagarre pene katana place wana te na comprendre bien ça muta rando pour bana poto nde bazabu ba olanda biso ba comprendre ba moko chez Dimitri Balodo tout ça bana mikete quoi ce que olandi na faire pour mikolo yo faire gola alo banate na fali alo banate na Robino ndenge moko pe na fabrikas alo ndenge moko pe na fabrikas mikolo yo abebani makasi ye na Robino eza makamba ko lobana ko fabrikas na Robino pe bazolo ba zela na ya kote maestro mingi faire gola zela non malembe omoni po na faire gola faire gola nasi olanda basake mission na Aisha Okoko na pesa Aisha Okoko mbote kotazali basake mission mona Aisha Okoko azana kini donc ndenge za wana Aisha Okoko anga tu na faire à répondre qui kitoko ozo comprendre ebisake ke abi ezana quoi alobaki faire à répondre alobike nazana temps ba polémique ya buzoba wana te nazana posa na sala makambo oyo na otala oyo ngana usala o comprendre ma bouger ni asia mais ndinga bien faire rigola tango alanda kile ki na Robino Mondibo azo de pleurer comportement ya faire rigola na isika wana na ndenge aboya ki ko reconnaître que faire rigola Ronani Robino Mondibo azali grand chanteur Robino Mondibo abeta babiloko bien ayembaka bien azalaka dans les bons lié aboya ki yango tant yé aboya ki yango mwana loki na TV lobite ngana na regretter na comportement ya vinde ni faire ko boya ngai tandis que ngana sala ka ba vie bili bino bozara ba ba fanatique bolinga ra faire fait comme la ta faire mwana petit na koleka pe émission ipsi te Robino limbisanga est-ce que écoutez faire nini ça la faire nini na lobi boya mutu na mutu ana makamna salaka o comprendre jamais que tant yé omoni soki ngai yo batuni ngai est-ce que bi grand pays son na lobi ke na yebi na ngai ete yo peso batuni yo est-ce que yebi Dimitri oko répondre ka calme te na yebi ete esili est-ce que on a fait le problème solo bino na yebi ete esili po ya loba ka yebi ote yo sikoyo orboyi na ngai apo ba ko saba polémique ya so ba tu devant ba magistrat ba fokolo ka ba maître shérif boy alors quand moi tu na pris dala na sepela kanelo moni nzamba sali asala mokili apesi atsebiso na Congo et puis apesi biso na bato maelo la maître shérif Alimas Bilubi ya mama Alimas na pesio moti ba na Londres moto azo simma makamuyo ebike no ndingi to sa boy shisa moge zongi na lolemi ezalaka quoi bato tout batelemi donc merci na maître shérif donc ça dit ba wana baza ba autorité ya mboka ba o bataka bwanya pona mboka et avancer ozo comprendre donc tozonga na émission na yo oyo o tebele pena na maître shérif Alimas ya mama Chini talaka bwanya nzamba pesi mobali maître moi si docteur talaka lisanga wana ya bato maele bato bwanya quoi ouais tozonga la sujet émission na yo oyo espérance et bongo na cordon na biso oyo atali coordination ya HD la Congolaise TV o apesa biso be émission au couleur des artistes oyo zolobela bandimi ko pesa yo pe espace na HD la Congolaise pour olobelaka Ferregola olobelaka pe Fabrikas na émission comme on a dit extrême droite donc toujours garder tradition donc désormais bana kisasa bana poto bana États-Unis na profiter pour na pesa motena Alita Chamala na obandela Alita Chamala boss na pesio mbote capitaine Mwenze Bioma na pesio mbote sikozali Zaina mwana voama na pesio mbote sikozali maître 17 na États-Unis Dej Derrick ya Marie Claire ya na biso mobala ya Marie Claire ya nganda na Londres to pesio mbote Sanders boutique qui avait bols na kisasa to pesio mbote colonel Edgar Manzela Bovik Fwamba Mike Konzo na Londres Innocent Machaka na Londres Tracy Donga un mannequin Tracy Adongo au Bordeaux na pesio mbote Tracy Donga un mannequin au Bordeaux yoza mystique Tracy Donga maboko pona yo donc
Tous on a sujet pour toquer dans la basuka mission de que monsieur Zalaka. Yo pe ozawana oza mutuza na batu na yo, oza pe na makambo na yo par rapport à émission na yo aussi na batu na so balanda nini. Wa. Excusez papa ko kipe ko s'excuser ta mususu nderono Robino Mundibo. Ayo ko ko kangisa pe yo le Pardon. Nasa nini Mundibo ko makambo etali au kangisa na par rapport à quoi? Yuzaka na sir na fere. So na tunya kangisa na par rapport à quoi? Ngana eto wela d'abord nini poto akangisa na. Naza muninga na d'abord pas kangisa. Yo ndimate ke no fera sali mabe. Par rapport omoni eloko yozo ya na moko yo. Moi masano zoloba ya betra ba décaler. Ferregola aza maître de la rumba congolaise. Gims aloba la rumba congolaise c'est Ferregola. Vous comprenez hein? Maître Gims ndaloba. Maître Gims. Te biso nyo solo to yebi ke fera ye mara musique bala poto bala kisa bango so ba yebi ke no Ferregola a mara danger, Ferregola azali musicien. Poto États-Unis, donc partout dans Asie, dans le monde mobimba. Ba yebi Ferregola nde azana bendele ya rumba Congo. Azap yebenanda za étoile oyo ya rumba Congolo ba grand calé batika ba vena biso ba papa na biso ba luambo makiadi ba papa tabulay donc les génies de la rumba congolaise Ferregola yende benande mtasimbisiko bendele la rumba pona minute oyo batu bana baleki ne ba yana sima bazana bendele susu ya rumba lola ba Fabregas mayeso les maîtres Fabregas peut tolobela makamuna e bien pour le pena lenga pena tout na pesi l'homme de Palala mbote déplique pour Manias na pesi ba mbote belé quoi tanet yozo ndima déplique mais ozoboya Robino on a bi déplique ayemba bien déplique ayemba bien papa batu ba osimba ba valoriser rumba congolaise photo tondima bango donc ça bon mutu mutazana envie na ye mutu mutazana ngana otala batu babeta ka décaler te batu babeta ka décaler moni ba batu wana baza batu moko de ba lokola ba masa banani ba dimaria quoi vous comprenez ba dimaria merci dimaria obeta ba décaler na bien mais conseiller ndeko no obeta ni ba décaler wana me karaté côté Ferregola conseiller soki akoluka débat yo kutunga na moni falo attaquer po ya o sauter yo po yo ne mutobini sa kutu makasi ya zo sauter alo ba likambo soki ya ba mais yo soki to bito landira ba vie obini sa Congo awana na mbeya vie on ezo swa binoa te tika bla pa innocent wana bango no subaliaka na ba te innocent abeta ba bloco neza correct moni kamba ba vie na ebisa yo obeti ba obigi note obeti 1 million de vie beta pe concert moko sans invitation beta concert sans invitation teke OK pesa ba invitation te beta concert sans invitation ata na salle moko ya 100 personnes tota so salon etondo na banda émission mo boye ba petit moko boye faire bazaka la bandal ba benga bango ba le combattant si je me trompe pas ba ramisa tout boye ya fali ya nani ya fali olobaki ya fere te ya fali balakisa ngai bango balala keni piana batambule na banda ka fali tout ya kisasa o nzoka ngai kutu naza journaliste chroniqueur a munene ya émission couleur des artistes mais na baraté que non fali pour baranda ko moko na face ya Chanik wana donc na comprendre que non ba na raison que fali atongara trop est-ce que papa tozobeta banda vanda na buna na bon vent est-ce que kuisa biso papa olobi omoni tango yena makambo wana tozala makambo wana te tozongolo muki tezoto bito banda okena ba bien privé pour nous sonner l'accès wana ba vie privée nous sonner l'accès que non oyo ça organisé ozola sa ke mutaza organisé vous comprenez na yebiso sikoyo na ba mission comme le tout ezana le seul mission o atonga palais à 20 chambres c'est Ferregola ouais na bova tobeti obeti li solo ya bova 20 chambres o ya garda bana nyoso so ba uti vacances oh mais papa responsable garda kabana eti ezata no sumbi autiki Ferregola aza papa moko responsable ana bana ye bana nombre bazali a garda bango bien bazana bonne éducation vous comprenez et ça ce programme il y a orchestre na bino Ferregola programme ezandenge nini Ferregola azoyoka yo bato so bayoka ba fanatique Ferre ba fanatique Fabregas bato so balinga mais pour le moment programme eza yake donc moni mboka ndenge ali tona confinement quoi ba activité eza non bloqué ni nini comment on ko lo ba production eza non bloqué moi studio mais moi blo moka moni via bando sala ba bloc même ba tourner ya nini ya ba clip na États-Unis par-ci par là akata ki autant mambo corona o ibandaki la saki retour na king
bazar do ba moi confinement dernièrement moi ba mise ba na palais ba répéter quand ndenge banzembo ya sika banzembo pena ya sika oyo ezo album ezo bien parce que album ezo bima à bientôt là album ezo bima donc bon ressentir programme émission ko bana mo kolonini bana poto ba la nao donc déjà kaka na lelo to ça jeudi na même semaine oyo tozo bana déjà émission tozo moi ba programme le 23 tozo moi ba programme to marché na zuma ba problème ba programme ndenge sengi ya mouvement quoi pour na ko pesa ndenge esengeli donc d'ailleurs ko banda na on a besoin na za invité moko o déjà sinon on a awa donc c'est ça. Donc vous allez musicien moko vous allez là la personne. Donc faut na za dana musicien moko na ko bengisa to ça to fungoli to sali ouverture ya extrême droite. To sali ouverture ya extrême droite. Ça peut ndeko na yo Mario Zoboyaye journaliste passa musale pa bilo pour na yamba pe ken piana na ko yamba ye armona pe armona pe ndenge lobby eza mabe mingi po eza pas mona muta travailler pour na bino père moko boye mebi merci na musala sala c'est que faire soko lobby na loba na ye comprendre que non ba rendre faire bino batne beaucoup tarango te soki olobi na sa soki nini merci na musala sala pe pa biso azaki mwana musala asala yi musala na ye kitoko ndenge pas osala musala quelque part mais atika omoni bango baolega na TV bazotanga fait kombo ya fait rigola bazofinga directement est-ce que fait rigola o réagir te omoni babiloko na oyebisa o yango nani pacho RFI bakotela kana projet par le roi de la forêt yebiango nachoka susu papa Molière alobi fa kangisa pacho RFI abakangisa pacho wana eza makambo na bango donc donc bilobela donc tant ozo sala ce qui mutazolo ba vérité na TV comme bilobela bon siko ba omani biso faire rigola lo bakate atika na esui yeso amoni lobe mabe mingi après otinde lo lettre yaza mutakani bakangisi te akangisa kana te yaza mutakani atinde lo lettre yebisio ke émission na yo kotanga lisu kombo nanga te aloba ni bongo aloba clair ne mission na yo ko pesa ni programme nanga kotaka ni disque na ngai donc kotanga ka ni musicien na ngai moko kotanga pe kombo nanga o comprendre donc soki amoni ke obandi oke na bamakam na biso bulu yeke asupprime mbamba obite ko bien mais bango bazo tant bazo ya wana bazoloba cette fois-ci so ba continuer to bando tanga ba kombo na bango na ngai moko na bando tanga ba kombo na bango nde bango ba finga ngapi na bando finga nde ba fingi ngapi na fingi mais pour le moment on attend occupé bangote baloba loba bana moposa déjà tu comprends déjà que vous avez là pour mama robine mathieu moto fingi au lobby n'importe quoi Guinée ndenge zalara ye aza muto décalé faut yebaka bien aza muto décalé soki na loba ba vérité les actualités ça lelo ya fait rigola na fali ina fait rigola na robine longola ka ba biloko wana oyo papa chéri alobake fait rigola mwana tsuka ya wingi oyebi yango te mwana suka ya wenge nayebi te oyebi yango te papa chéri binadamu ndalobake fe rigola mwana suka ya wenge yeda confirmaki yango ya confirmant mwana suka ya wenge c'est fait rigola merci beaucoup mon numéro de téléphone moi bambote na opesa mbote na vena ngai Brown Kuka na Belgique vena ngai Brown Kuka na Belgique vena ngai bien-aimé Kwangata na nini na Paris vena ngai ve Brond Kuka ve Freddy Kuka Major Bro wana pena batu ya ba konzo basimi pena mibe kwa mboka kwa mo Major Bro ba salutation belé na moni directement Mama Rosette Chekusipala la fleur d'Ambour dans la ville Ambour wana moi c'est qui toko ngengisa ka mwinda na ville Ambour c'est Mama Rosette Chekusipala mama bambote belé na bosanité dasa fitokuta mama na archi Iseni archi Iseni na bosanité Didier le pétrolier numéro na nga téléphone plus 243 975 24 29 plus 243 975 24 29 wana obengi ozui directement papa Pygmée qui tire ngwa msoko lingi na réseaux sociaux même numéro wana wa WhatsApp mambutu kuna réseaux sociaux betikaka Dimitri Pygmée ou bebeti Dimitri Mpapu ozui nga osali o komi nyonso esengelo koma bien moi conseil
à part ko finga so bo bandio finga na répondre bino na noté puisque je de nia solobi azana temps pour répondre non mututé to ana na silence. Merci beaucoup biso message la kofinga biso message na koloba pour mokili salema na liloba kolia na yo kutu PCT pour izana poisson kolia pe araignée te pour régner sinon to ya kokene mabele pamba tout donc nyonso na pété na bosanité ko pesa programme au groupe Le Volcan ba annoncer na HD la Congolaise TV bientôt ba série tout bino bolanda ya bac magique et bandoleka wana nyonso en plus ba gaga makasi ba préparer film ainsi que zo na bilongi bato bino bolingaka yoza na États-Unis lingota la rabiso lingaka biso rapena posta acteur na omongo boito tourner na benga HD la Congolaise loba makamuna yo omona ke noto salela yo posa na yo na bosanité ko pesa mbote na ngai na Yemoko Espérance et Bongo la patrona moto yambo na pesi mbote na pesi mbote na cordon na biso ya chaîne pe cordon émission cordon na émission na biso couleur des artistes Joseph Ekombo Mangoto na pesi mote sikozali motema ya mama Inès mama Inès Sangolo beba sikaye na bosanité donc na caméra to bosanité ko pesa mbote na MP4 Mulumba Kanku tobosa nioté na bosanité ko pesa capitaine Mwenzebio Mambote alita chamalala na biso na prêtre na ndenga le sécurité capitaine Mwenzebio ma libanga alita chamala wana ebale na bosanité to pesa mbote na biso na bayebaste na ka émission o esalema pe bayebaste na ka chaîne ba partenaire na biso o bazali banda musika na yo mo mutayambo la Congolaise n'a pas ça qui mbote déjà la patronne na yo to ko lembate maître 17 aux États-Unis ya mama Bibi Nadine Kotika bisote, Prince Yaweli, Mystère Versace. Prince Yaweli. Kotika bisote, Arlette Yapembe, une américaine au Congo. Tozi la kara makambu yo ya na makambu ne makambu pesa Espérance bon au fongola makambu. Tobo sanité colonel Edgar Manzela na Pointe Noire. Yo sarana biso makasi tobo sanioté. Bovik Fwambana, Afrique du Sud. Topesi mbote siko zolanda biso Mike Konzo na Londres Innocent Machaka na Londres Tracy Adongwe manake au Bordeaux yo ebikaka moi mikoleke be na lukio makasi na ba Facebook na bite fo pe na boka moto po na ebi force na yepe moi na soda pour le baki bana soda baka batali ko na o comprendre ngate na lobite ke bana ya ba soda nga pe perdre na la soda net ba Tracy Adongwe boy so boni o comprendre que no moto zo sala ba omoni ba soda bazali ba o éduquer bana kitoko ba soda ba o éduquer bana kitoko donc soki omoni mwana ya soda aza mal éduqué c'est que akola kina kindoki Yannick vola ilunga na pesi mbote siko zolanda ngai bazi kitoko na bosani ote Gauthier mon ami kitoko na bosani ote yoza danger Prince Yaweli de Atolobi yoza danger Espérance bongo yoza danger venanga yafti tenge ya mami Claire ya mami Tabu na Mofleri to pesi mbote na bosanité na yo moko Abaka Leon Nzambi ba Mungu abi Nzambi ba Mungu abi la kisa force na yo Abaka Leon Nzambi ba Mungu abi Angel Mosweli Makizeme na Londres Pasteur Francis Lola na Londres to bosanioté nyoso na pété papa aussi ces missions merci vraiment na ndengo répondre à la émission na biso yo pe bandi na émission na yo na asir musala mala bientôt on a bazozo ngo déjà si donc en tout cas merci vraiment ndenge boyambingai na moni donc ya kaiza kitoko na HD la Congolaise d'ailleurs batutu ba ngosepela kaka na moni réalisation kitoko merci na cordon Joseph Ekombo Mangoto Joseph Ekombo Mangoto merci beaucoup vraiment na musala bien boye donc musala oyo très cool na bosanité susu masana nga moko ya palais do yepena azaki mokomi makomo beta do agence Pida Star ba yebié ba ara parole ya mutu mo be ba yebi akome bele Pida Star mna fali Pida Star ba ngana yebite akome bele wana mokomi les chanceliers le leader de 25e veillard donc akoma ebele azala côté mo boy en tout cas merci beaucoup ndenge segel ba bito mi batela message à suka to mi batela ndenge ba konja mboka ba loba ndenge ba médecin ba zoloba to respecter moi 1 mètre to zanana ba masque coronavirus c'est ça ba États-Unis ba tambola c'est ça le problème
agence eza bloqué agence ya bloqué mais mingi kaka masque ndenge baoloba moi ga mambo taliboko penza moi kisasa indi na maputa mi puta zu valeur ni puta zu valeur cash ne so za na ngote neti ngai boye na monika gouvernement pesité bana mbongo kopesa te gouvernement bana mbongo te na zuka bobor na ngamwe la mana katika yo ebi kisasa ka bongo to boye na biso ba babi oye aux États-Unis des ans malade à 666 boucle